nani? Sona les doux mais yo ça les doux moi calcula yo pe moi sinaye. Ozoma bloko bana pesa sukanda. Eh. Tala. Attends la fois. Non pekisa yo. Ah bana pa nanga te. Maman na ba susu ngapa na tout yo moni on ngana ndo to beto yeba di bien. Eloko eza na coin ya lisu na yo wana. Eza pona nini? Coin ya lisu na yo wana. Eza wanzoto. Eza eloko nzoto. Eloko nzoto ngo euti wapi? Et pas beaucoup côté. Moni nini point et wa sana mona. Nana. Exemple bilo no etiza o asibisi ya obasi. Oh mon Dieu, ma femme me dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout, il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. On ne connaissait pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh. Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Shalom bana ya France mobimba na zona esengo mingi ya koyebisa bino ete na kozala na bino na kati ya mboka ya France à partir ya le 23 décembre ti le 2 janvier na koyamba batu moko na moko bakobanda koya individuellement ekozala soki boye na famille ekozala kaka famille na bino na koyamba soko ye mutu moko ekozala kaka yene na koyamba bino po tokota na profondeur ya prophétie tokota na profondeur ya problème na yo po nzambe asala po problème na yo elongwa 2025 ezali pembeni il faut bokota bozala décharger kaka ndenge bible ezokoloba na biso ete bamikumba na bino nyonso tu boya nango epa na nzambe ye adécharge bino bokozala décharge bana baotiste bayaki awa babikaki bato balimitation bayaki babikaki bato ya bablocage babikaki bato bamaladi oyo esilaka te babikaki badelivrance yango ekozala na sale te ekozala mpe na publike te ekozala mpe na foule te na koyamba moto moko na moko na moko bobenga po batie bakombo na bino na liste ya badelivrance nazozela bino na moto. Ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azaki banda inane azaki koloba te tindenga kokisi 23 ans tokendaki kuna papa abondelaki po na ye namoni akomi koyoka pe koloba yango nakumisi nzambe ya Ozana. Shalom shalom peuple de Dieu bana ya Ozana nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai mobimba pe musala na bandaki kozwa te na luki ba délivrance et pas ya ba pasteur ebele mais bakokai ko délivrer ngai te. Alors tangu nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami. Alors nakumisi nzambe ya Ozana pona oyo asali na bomoi na ngai. Ekozala na Paris à partir le 23 décembre jusqu'à le 2 janvier moto na moto akoya na air na ye ekozala en privé bobenga bopesa bakombo akoba tia bino na liste ya délivrance nazozela bino na kombo na Yesu. Mbote bandeko balandi bolandaka biso na kati ya chaîne Biso télévision na émission ya malamu émission éducatif émission oyo eza émission moko ya ba réparation émission moko eza trop spirituelle émission mo ma bato be pe na kati ya repentance parce que émission oyo eza ko aider tellement mabota ebele. En tout cas merci na bandeko nyonso oyo bopesa so confiance
na ba ndako na bino pe na bandeko na bino kobeta lisolo ya émission ya Bravo Jésus. Merci na bandeko nyonso abiki papa banato na émission oyo toyebite nzamba sunga biso nzambe pa eda biso na nzela na émission oyo. Les émissions mo ya évangélisation, les émissions mo ka délivrance, les émissions mo ko ezali comme mabate belé na kati vraiment ya bosolo et l'on va te bien na kati ya confusion. Bilobi vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Des émissions où il y a Bravo Jésus. Merci na koule sumasi ya abatela kibiso depuis le mois de janvier, les autres dans le mois de décembre et puis azokuba ko batela biso na ibike batebele ba bungisi o ya bango cher. Mais kola batelinga na yo ne kozo ko tala biso, tikete nzamba la pambola bino biso na tsubozali ainsi que notre président Chikimuka di Malidi Mukadi tout le monde d'être na biso de Nijmonso ainsi que te bossanité encore une fois où ils notre cordon na combo. Il y a papa la mission Eliash ainsi que na tout le monde nous avons pas mon bande konyoso et puis joyeux anniversaire na bande konyoso botama na mois de décembre na bi batu nyonso natanga komo na yote okotaka kawana kata parti wana yo chaka kake na souhaita ki yo joyeux anniversaire mais na muto zo clôturer où ezali le quoi la mois de décembre na komo maman Gisèle Kabessa en tout cas le 31 décembre c'est qui na maman Astrid joyeux anniversaire na bino vraiment il y a mois de décembre nzamba pa mon bino. C'est votre humble le prophète Samuel Eric Kassongo, votre présentateur Boulingaka Mingi, dans mon abino. Mais tout le chaque fois que ceux qui m'ont sur la plateau, c'est qu'il y a des problèmes. Au télé baka mingi ya pour me caper contre trancher en gros vraiment. Maman Janine depuis Brazzaville, tout plus sur Motebele, maman Tania na papa Joseph aussi, ba mote na bino parce que tous yeux sur Brazzaville déjà, tous comme na Brazzaville voilà. Tomi ndeko na biso moko ya un jeune, tu éviter problème na memeli biso awa. Mais yaki déjà avec que faut leka. Il faut les cas. Biso to salaka o ezali posa ya mutu. To likisie to na kati ya plateau. Mbote. Boni. Moi madame. Madame, comment on a? Comment on a Gaël? Gaël. OK. Ya Gabi, ne pas ya Gabi. Ange, ya Gabi. OK. Papa Gaël, tu peux prier avant de kayo? To sambeli nzamma koki na nyoso to pe so merci to tiki mana saloboko na yo tendre père yo nde bako ko diriger biso na émission lelo na comment que Jésus Christ par la foi ne tobi amen. OK. To zokayo ya Gaël. Bon, papa, hello et singaminga ti monike na insister pendant les cas parce que mambo ekomi kolikela maele nanga. Depuis papa Koufa, naza en grande sœur nanga, na maman déjà HPDG qui a coli déjà. Naza katozaka ngana grande sœur nanga. Papa salaka crise, tumbaka kini na hôpital mais tout ça là qui auto quelque ça là. Mais Etiendra qui était papa tika ebiso. Tika na grande sœur nanga. Mingi nyonso ya papa bamapangu biloko tu etikala na responsabilité na ye parce que yende muto wa mukolo magena ananga mwa mobali me ye aza mukolo yende muto wa gérer nyonso pe yo salama ndeka eza ba jeune nde tozalaka nakendaka nanga ba ambiance nanga ba weekend nde nakendaka toya kosala relation na vie nanga moko tukutana ne kaka table moko to solo la toya kosala pe relation na ye solution nge belé to pe intéressé ngai to komi pe osala ne relation to so sala vie to komo yeba na malembe mais ve nanga wana azaki mutu moko disons que asa mutu ba touche à tout asa mutu moko ya ba mwa biloko ya molili bani asali la mingi bakisa basi. OK. C'est na koloba clair asa bakisa basi et atalisa ngango ngape na kotaka pour ça clair na yo sala nzambe akoma pe kopesa nga biloko na wana adifeza ka miso na moni fille moko to ser moko yo na CP na ye nakenda ko pa ve na nga na TV bisali na mwa biloko benga la posa
ya nini tozalaka na ye bien tolivaka na biso mpena bien na misali na biso tosalaka weekend mpena tokoma okende ka ambiance na ye mais ezalaka na mokolo moko toutaka na ye ambiance toutaka na ambiance toye kozonga na biso lokwa ya azali na motuka na ero deja tokomi deya retard nakende nakende kotikoti liboso ya lupango toya mpe tokomi liboso ya lupango wana atiki nga toke porte concert na ngai ofungolelanga ntango ayofungolelanga wanga mpe nazali na nga na pwiti ye mpe azalaki nde na bakwiti na ye deja nga nakoti leve lobi fe pake joka fe na ngai wana asepelaki na concert na ngai yo osalamaki ser omomona ye kaka clair te adefo ezalaka bambongo ya baloyer soki ayo azwi mbongo ya baloyer apesa nga oyo akopesa nga apesi mpe mama bacompte rendu nyonso nde mama esala mais concert a changé totalement akomi okangama na vie na nga wana nga mpe tanki mutu nasalaka na ye na minduki na meka oyeba estce eza relation normale bazokangana ou to eza quelque chose ezobomama na kati nde na ye olandela ki ve na nga koma obima na grande sere na ngai na meka koexplike conseil na bandenge nyonso ki kolanda na yo ve na nga te aza moto ababo me akomprendre nga te akomprendre nga te donc nyonso nalobaka na ye ata na expliquer nini donc ye pa na ye bolingo kaka so ekomi kodéranger même na mama komi kodéranger même na mama azotala be ndenge nini yaya na yo akomi kokangama na moningano mpo mama bengaka kaka moningano mwana wana aza mwana age na ye te aza moto ya génération na ye te koma okobanda kokangama na ye yango moni vraiment ke na se décidaki na ya awa nano mpo nga mo mpe personnellement natamboli bien te nabimi na bato mosusu baza mikolo na ngai ya misika kwa nayebaki naza na ve na ngai asali na ngai biloko ata namoni oyo ser moto mama mobi asepelisi nga kaka ekipa ve na nga apesa nga makambo nazwa ye sikoyo namoni sikoyo ke makambo ngo neti ebalukeli sikoyo ve ya ngai concert akipa ngai su te liboso bando ozala maga yebiki ata pesi ninga mbongo koki osala nango ambiance ma alors pesa kaka alors pesa yebiki teni na pesi nanga gaeli mbongo oyo ok no mina nango masanga osala nengo mbuzoba mais abande kopesa nga parce que eza droit nango mais c'est asala yango su te na sololi na vie na ngai tant que ve tika biloko wana longola biloko no pas cancer na po ok no na yepa été ok nous n'avons pas été pour vraiment c'est un aventurier donc tout fait to yeba ningane donc asa na eloko kuto bombi na ngate pour tout ça kana yebi na disal nganae disal neni tout ça kana yeba busoba ah on dit disal oui bali boso na ko ça kana yebi na ba oyo tu ko sengi tout ça kana ye mais comment okoke nukolinga oyebi ki za grande scène na propre yango monike nde nalanda bino yango ekela ba ete mpona kende nameka nanu koexplike bango makambo na nga peut-être bakozwila nga solution ya makambo parce que nga mo mpe na baye na nga mpe makambo yango ezofutangelo te efutangelo te na babiloko napesa ngai mais vi akomi nde sikoyo nakomomona so akomi koluka bebisa vi ya ndeko na nga mwasi po baza ta na avenir mo te baza bongo
ye alingaka basi bodo so monika moi si moi aza moi azosima moi quelque chose asaleli numéro azuye obano ya bon so moni su ka bongo bamitu katambola nango peut-être ya moi si moi bia kanga kisa ko sengi mutu apese to akiko defa esika oye moko avandaka na bituka atambola nango et correspondant te so kotina ndako na ye eloko malongi ezate asata nelo amalonga te donc bambongo ne ansoaka pa babasi wana ya kosalela baambiance so azwi mbongo aflate vode mwasi azwi mbongo aye toke nango baambiance dozwi basi dozwi bandumba tu consort yango papa na ye mpina mpa na omeka osunga biso omeka osunga grande sere nanga afin ke azonga no na kibomoto na ye so ya moyen ameka ozonga no na kibomoto na ye nokoka boye te komo otia mama na mama na danger mpo mama so ayoki yango na baage aza nango wana so ayoki bamakambo wana ke bambongo nyonso yaya azwaka ekoma nango ekoma okende mpa mobali edérange makasi yango moni enayaki awa mpa na yo afeke omeka osunga biso nango si ok merci bagay papa. Ça fait combien de temps oumé la makamboana yo na so pire vie na yo Suriname tout ça puis na moi ba né belé toujours qui est déjà na ba 4 banda to yebana na ye vraiment donc ba 4 ans au CP buzo ba pendant 4 ans oui il y a eu no monano avant que ma parle pas parce que yo ne quoi qu'ils mais yo moko pe donc c'est-à-dire yo avant ka na ngai ambiance na ngai mais ko bimana mi bimbande so akabasi na kisi wana ngana zale na ngota tonde to yo kutana na ya solo na ngai petit boy tala boy ayibisanga wa ko yibisanga ikofekanga nde na landa epi na nzela daki donc ça su influence yo moko za ramto ambiance mais influence pe ya basi ezali vienne wana mutakotu yo nango mais il ko tomber na grand tour na yo ba vantine no bosalaka mais ils ont les ba vantine ils ont pas na bino moko ok siko yo c'est juste parce que vous en avez besoin et il y en a à sauver oui ça pour ça ce qui pena moyen ezali yo meka ko solola na e ko talise na no soki ndeni boko sala feke azongisa no kibomoto na ye kibomoto ok. Merci beaucoup. Na yo morope. Oui. Olimbi viango. Et pesingelo ta. Olimbi viango parce que le kola ba lingelo ya na yo nde pa na ye yango mo yo sali ke non. Omoli mabe osala ba tumusus na influence ba kisi. Ba jupe ya no kana kisi. Omoli ki mwangambo osala ke songeli ka yo moko. Oui. OK. D'accord. Merci beaucoup Toyokio. Merci pour le courage na yo. Na ba question bela retourna te. Bandeko, je crois que tu l'as dit notre jeune frère Aouti Kolobali Kamoza ko lekila bango. Na commentaire au chat to na spot publicité puis na simanango tozozonga. Poto luka moya ko meka ko tendre entre le numéro ya pire vie na yo na to ya account na ye. O mtaboso ya bajiko to ya mena kata plateau to meka pe kuluka solution likambo parce que ils ont le mot d'abord, ils ont d'abord spirituel, et tout le monde peut la spiritualité. Toi, le sport, et puis tout ça. Bolingo eleki nyonso tosala juste ya bolingo pona ba orphelin na yango orphelinat Bravo Jésus a organisé bongo liesa orphelin na $20. Shalom peuple de Dieu. Opération Sunga orphelin alia alata PACPLA la fin de l'année. Ndeko nyonso to ya motema malamu oyo apesa motema na ye na œuvre ya kokanisa bana bitike insike bazeli pe ba vieillard ngonga yango yo ebeti kola liloba nzambe ezotalisa biso na mukanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 et religion pure sans tache devant notre Père Dieu Tout-Puissant et ça pour consister aux soins et aux orphelins ainsi que ma vie.
équipe ya Bravo Jésus et Kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pour na collier saba orphelin. Okoki Kosala juste ya bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89 18 89 886. Nzambe alola akozanga te kopambola yo pona motema malamu wana pesa o. Voilà, Jéricho spécial. Jéricho spécial, les hommes nous m'ont pour enseignement, il y a prière, vérité, moi au présence de Nzambe et ça m'a cassé pour la famille. Il y a notre invité au Yaka du 24 novembre, dimanche, jusqu'au 22 décembre, dimanche également. Premier dimanche, on a 24 novembre, et ça, à 15h de Tobani. Et le reste à jour, dans la semaine, déjà, 17h à 19h30. Le dimanche à 4 wana, ils ont 8h30 jusqu'à 12h30. Mais dimanche à Souka, le 22 décembre, et vous allez clôture à 15h. Thème en ces temps de la fin, soyez puissants en parole et en œuvre. Yaka Bineme na Libota Mobimba, na Veni Baboro, numéro 6 bis, na Yolo 6, na commune à Kala. Et si ka kokombate, bien-aimé Yaka, Nzambe na biso Jésus-Christ, a kosale la yo pelibota na Mobimba. Boya et béni. Enlève biso les bébés, sakana kana ba de monte. Zambalo la papa, sakana kana ba de monte. Enlève biso les bébés, sakana kana ba de monte. Biso wasala bika. Merci Bandeko. Je crois que tout dans la spot publicitaire. Dès que chaque fois que nous allons à la fête. Ndeko papa ndeko maman Skozali. Je crois qu'on a besoin de contribuer pour nous couper sa banne à orphelin. Ici, on a besoin de sombelamba, on a besoin de soso, on a besoin de sepelane, ba banana yo oyo, on a besoin de sepela. Mais à défaut on a mututé ya kotinda quelque chose. Orphelin bravo Jésus zana ba numéro zaliwana. Pesa contribution na yo, orphelin bravo Jésus. Bazana plus ou moins 10 orphelins to quitter sur place. Ya ko benga bana fete na bango kolia na bango komela na bango. Je crois biso tala makolo. Ya ko tambla ko koma ko pesa biloko wana mais yo za la moyen pesa biso aider biso pour que to koma. Donc ya ngwana za ko communiquer sunga ba orphelin nzamba lo la za te ko pambola yo. Na maman Yasmine, papa César aussi to bosa papa César to beti yo papa César. Ça la papa César le Fantoni. Ça la yango. En tout cas, nous avons vraiment Kopambolo. Maman Jolie, Kondila, Obagi Nanga au Salango ici que Maman Judith, au Salango Zambalo, au Santepna au Pambola, vraiment Bino, ya Koleka. Papa Gaël, ta grande sœur, Yaya yo, tant au touché sport, au bisiso qui a tout le monde fan sur le Cambazo Gangela, Aniko Yokayote. Yango, au souhaité. Ni au solane awa place où bassin dans un bazali peut-être à koyo kayo pour en a besoin de ba linguer na kisi ya mon abolingoza solo nzoka bolingoza kisi je crois ngona non et puis place mutango bazane ya bolingo à l'accès place était donc bakuta na place où ba yebe et puis de deux aussi gérance ya mbongo yemo na sauté ya kangi mbongo yemo zo gérer lié na mobali na yewana na pire na wala kusoma kabolinga mama bimba nanga ko ndi mabongo non mabongo. OK, merci beaucoup. Je crois beaucoup que c'est son grande sœur tout ta grande sœur vu que les qui a besoin le bikaya na ça vraiment il pas besoin le bikona être beaucoup c'est ça rapidement so qui ça commis je crois beaucoup de bisoye. OK, elle est là. Bonsoir. Bonsoir, maman. Mamie, bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir. Gaël. Mamie. Gaël, ah, Osani. Mais papa, vous venez pour la livraison de banane. Ce qu'on a écouté dans le document, pour la nuit. Donc, abomi mutu, au kidnappé mutu, au yibé le kamutu tondeni. Asarandoki. Ah, comment le quoi bakulu na moko boye ko yenga par-ci par-là, non comprendre non sens na été. Gaël, tu as un autre liba. Maman, s'il vous plaît.
papa na ngai obengi nga na ligne ko livrer biloko bana na ye nango est-ce que on comprend na okuta na mwana oyo awa na sas ni gars ni na okuta no ah ezali c'est là maman biloko tokozwa biloko toza na bana toboye kozwa biloko te toza na place enfant pardon vraiment maman pardon non ibate ou c'est mission ezali non fana na yo maman fana na yo gani mami kasi fana bongo otuna ete maman mbote papa ebi ko uti musika biloko bana tokozwa on est dans problème te comment on a maman Trifel on a maman Trifel ok fatigué hein et fatigué te na okinde kana na ko mo na misu na ngana te po so pesa na ba kana bebele na kati anda ok pas de problème boni zando eke bien mikolo biloko bana koti oyeli biso biloko bien je crois na biloko etika libanda wana ah d'accord merci beaucoup maman biloko to commandaki yango no oyeli biso je crois to sepela nango po to bayi ba qualité o biso to yebi oui na ko sepela nango parce que na tina déjà ba image na téléphone ok merci beaucoup en tout cas merci en tout cas nous avons besoin on sala commande parce que la fête yango yo maman qui fait yo ni to ba na bino ki akoya yo giye maman ngo yeyo en tout cas ba commande biloko ya bana ndenge to baki déjà avant qu'il y a ne to baki donc commande bana bien vraiment kitoko to mona ki ba image vraiment biloza kitoko mais to chono libanda pour que to sola na ye makambo ezali vraiment très important na molo benye ndoki papa quoi non makambo ça non ndako esepelisaka ta mutu moko te ata non très impoli momeli masanga kuitsa ko ata 2 et 3 heures am so ko ata 2 jours libanda bako pese conseil ko yoka te eloko moko te donc tetu na ndenge mo sakana te donc mikolo zo na ndako o donc ngo bela ba 3 semaines ngo donc zo ndi ko mbetanga na ndako lo balanga ba bêtise mo o kuto esala nga kutu bien te donc ndenge kuto zana ko ata sentir yete Gaël awosani te bisanga no awosani Gaël nazo pekso na lidu o pesa nani so na lidu mais o pesa nani maman boité mami boité maman nangai pourquoi mon qui a resté papa non kasi maman bayoka kataleki amona ko baba boy Gaël comme le niveau l'excellence ba biloko Gaël te maman limbisa bisona limbisa dans bisona bi ke o sepe nango te mais biso to menga ko makambo to mama mususu mais combo yo ko siliki onde peut-être qu'il y a soit des fois trop bon et la vie privée na yo mais limbisa biso soit prendre ta place nangai pardon Gaël bandino ndino ki tan komba le dou awe bandino nini maman quel courage maman Trifel maman je place au fond pardon vraiment toi t'as ba fête hein toi t'as ba fête papa panda aussi kama kasi boy maman il y a ça les qui n'arrêtent azali qui noté avec na papa avec nos propres avec na propre penza est-ce que ami bali na vraiment balé est-ce que ce qu'il y a des fois que les qui na yo soit il y a un conseil moko ya kopesa yo okoyo ka été papa yo opesa no conseil ni ongano ya na opesa conseil pour na vie na ya bon sa vie ne etambolé na ma be ye ma opesa na conseil ni ongano yo kai neti ni non il y a kopesa conseil solo kai on le kopesa conseil oui nga zo ka ngai te bon to yenga na yo ka conseil yo opesa nga ozo mote ke esimba to ki lelo yo ki sango ke atombe na problème oza ya makasi ebite o sondolé le quoi ça yo ka conseil na yo te obi bon Gaël zalaka bongo o sepela o lali pe pongo le fufu pe kiti papa asa ba dégâts c'est ko supporter ya moti na sondola été voilà na sondola été na supporter parce que papa avant kufa c'est nga que supporter les qui non que soit le cas mais les comme pesa nga mutu pasi donc comment na komi ko na niveau na sondola ende te ko sondola te ce qu'on est abonné à race on est abonné ça changer peut-être au côté webe ngate nga prophéterie dans mosala nzambe a changer na TIE en tout cas as nenga zaboye je crois d'ici là il faut dire baptême
donc a changé. Papa, comme tu as vu, quand la sucre a changé. Lobi ko dara mukolo moko. Quand ne baba mutabonga mukolo moko, mutakufa mukolo moko, mutabonga mukolo moko, nyoso ya ka mukolo moko. Oyebi mukolo moko unique chopé aotanga me yeba kité nzamba Judiacre Philippe atuni mambo tango yeba bina yebi yangote ani ko expliquer a comme placement Monica appui abi papa peut sanga bateme ka mukolo moko. Maintenant le problème moko na lingi vraiment je crois ce qui le loyo moni mabe na yo sepelate ndenge pe le so pour mabe pa na pe a sepelate malgré ayo ka côté a sepelate pour na yo qui le komo moko atangi aba moko jusaki bambie ça pourquoi il y a goûté comme les deux pourquoi les doigts mninga na été master na été donc on a le makamu no ka suna kane suna bambi sous cette loroni et ça la question on a tenu hein maman hein na mono tombo ki kombo il na batanga kombo les deux attends mkete pourquoi attends mkete papa amba nanga chaque donc maintenant on a 3 semaines ngo azo déranger nga na ndenge osakana te moano bablo ko yibisanga boba mo azo yibisanga donc e pesa nga kuna kanda ndaza na pesa ke sumbo te yo ça les dungo akalikila yo pe moi sinaye ozo mablo ko bala pesa sukanda na kiti oyebinga na bien na gaeli oyebinga bien na kiti na fa pour bien so la msala nzambe maman donc pour la kiti msala nzambe to oyebinga bien maman na yebite so kiti na ngai baluka s'il vous plaît maman ebi na comprendre des états aux anango obi nanga ka mbali na yo na ko ta vie privée na binoté parce que bolingo place fandi to ko taraté obai na ona ndeni na bala yo fiancé na ebité petit ami copain camarade to me pe ko sola parce que ça eloko na moyo ko ya moto ndezo pela na ebité mobali mama famille ba melata moi de balobaka moi tu champa so moi ni na ebité papa. Bon, sur le fiancé pour non a présenté officiellement par maman té. Mais aza mobile auto vivre naie tout ça déjà ba projet na biso au peut le to de comme appel na la présenté par maman pe pas famille ba monde peut to bala ni naie. C'est le moni azo ba critère na yo selon yo. Papa nyonso o mobile sala ka moi si na ba critère nyonso to mobile sala na ngo yekuta le ki sinde please. OK. Donc on a des défauts mon côté on a zo pas na yé. On a défaut mon côté défaut ça ka kebe pour na linga ka na sima na ye les défauts ya ngo wana défaut ya ngo de ngo ya kumi ko ya ngo kwa komi na zo comprendre ya kango azomona o da troisième balinga na zana ka yenda telemelanga donc na ebita ça na bala te na fa na bongo na sela ba musala to ndenge nini donc à chaque fois mobile nga na zu faut y atelemela bango ali boso na soki ko bundisa ya mibale ndenge moko ozo mi bala bien te o ka so continuer ba machanga toujours mafuta so moi na ye na ekutu ko meka kutu ba jeu wana te donc on a ye mo ka ye wana suite fait buzoba na yo bon merci beaucoup na mono zo tomboka est-ce que ko permettre ye à tous permettre yo ka été mais na lingi pardon na bonga Jésus o ko ne fils ko pese ne fils katalito ya to répondre te mais to yoka pourquoi zolingate yona ledouana bozane attaque moi c'est mbali papa ayi soka ba bêtise ayi sanga chaque jour na le ko la bêtise ne sanga chaque ke ndinga za kanga na bakisi ke ndinga za na sala nga boya sa to na sala so babilo ko na za besoin yo kongote na besoin yo kongote mobile ni ngo kanga moi na kisi be moi ne mtakena ko kanga mobile OK yo kanga par rapport à quoi est-ce que vous avez le temps à prier naza ba misale belé na kende zandu na zonga boy na sala boy na côté na ba entreprise na sala donc tant on a vraiment zaraté jana idée ezana ndeko moko ya moi si je crois zola nanga iskazali Esther Ololo à chaque fois le baka iloko moko à chaque fois baka il faut retourner à mingi volonté en Nzambe à chaque fois iloko wana nde e matakae kitakae il faut retourner à volonté en Nzambe o tu na ka volonté nzambe keba so sali volonté na yo moko un jour ko chambo na moto peut-être les autres monde ninga zaboy azo kwa punda oyo loba et pas un prophète moko na Bible ça en Nombre chapitre 23
À cause d'un épunda, mon est moutou bon mabou mais punda. Mais peut-être avec nous peut-être ça va utiliser. Est-ce que tant aux olobake na yeku tout ta simbate. Surtout na une volonté que Nzambe to ningo monaka. Bon to va voter Nzambe. Ningo mo santa kanayi au santa un soit venir mo que cause à la liboso parce que ti ko na ngo awa na plateau c'est que les qui no se gazo sentir au pressentir le moment à la bouteille. Parce que c'est le mot que moi si na yi ningo monaka. Non, pressentir le moment binde nini. Ou déjà ceux qui 3 ans dans Biango. Surtout qu'il est presque 4 ans dans le bac. À la fin de l'année, de toi en décembre. Donc bientôt, tu as ça 4 ans. 4 ans. Oui. Ndako porte à Bimaka. Pour moi, si je fais Bamobali, porte à Bimaka. Oui, porte à Bimaka. Bon. Tu as la ming na terrasse. Et tu as ma place, na bisumo to kuta na ye nanga mais ko kende pa na ye. Tema kabisanga kazo tonga non banda non ndako esili te azo tonga yo no zeso ndako esili nde abako sanga surprise na ke na moni nde donc c'est ça ok merci beaucoup et yo yebi ke yo mutu babi balinga ya sima oyebi ke ya tongaka Zambeli boy atungani atonga nini yo jour wana mise no ebiso beke okende ko songa ba ciment sina ba ciment te neni yebisa ko mo na mise na ka so yebiso boke so ba ciment tala oyebi mwana ngai na yebi ye esika na sala na ye ozala te yo yebe ko leka ngamo mwasi yo yebe ko leka nga et bon pourquoi tant yo o place ya ma poni un jour aux grande sœur na yo te boke inde par rapport à Dibara yangala andima ondima kolo andima no te ki makamla lubaka na esko ondima na ki no accept yo so proposer ça boya papa yeyo olinga no yo kano te donc mutu mamna na so proposanga ici na yo na no memo kuna no ndeni makamla lubaka no yo kate nyoso boyikuta ngo mona kalo kwanga siko de lo tango ya yo ka telo nyongo sala takina ya leo na tongo la mukana nu bongama to kene ne passe moto abimaka pour ba ki na presque 4 ans 4 ans c'est beaucoup hein de boyo pe maman 4 ans na relation mutu amoureuse oui place mutabimate beaucoup tanga quelque part ba watongaka ndako atonga na ngongo na misu na ngai to kina to mona terrain ala singa ke terrain ya ngoyo na lemba na lemba kote ya ni ya campus on so benga ngoni konjolo swana aki ala kisinga mabele kote bato ba masia mo bazawana to ki peto taipe mabele abeng pe bape ba ye batali ba maso pe ba ye wana ba la kisi pe ndenge za la ba la sa nini wa ya ndaku aponi pe tenga pe na poni ngabe tenda kuna ngeza boyeza bo tara atanyo la kwa no pekisa yo tara pekisa ke no pekisa yo ngamo na kena moni mabele oya la kisinga yo moko ngamo to kena na ba beti li mais vous avez et là oui akoli nga pete makam na epo yo ba poso ya petit na ye ça se fait ça na ngo bolingo ba tupeza bongo les dou azana iloko te azana mabele moi si azo témoigner ba mo sana lobana dans lobaka ke po aboy azana ngomoni makamwana sabayo pa na yo te sika ko kabwana makamwana abayo pa na yo te no bana pa na ngate mamwana ba omoni na susu ngapa na to la tsoba mapango wana to la kisande ba omoni ngane to la kisaba to ba mapango dona po la kisabi po kota ko wana bon en tout cas maman maman Trifel je crois libala bat bakota raté mais il faut bobala ni pété oui au mona le pango et le yo pour l'accent en pango oui frère oui ba makasi yo pour l'accent en pango en tout cas oui bi mondo yo na tuna yo l'accent ko côté côté GB yo l'accent côté congelé aussi boy on a l'accent côté nga Alexandre nga ba mpango te ba mapango mingi to kino la sa ye des fois ça ndeti nga ndi responsable petit frère na ye ba misala ba menanga ye Jésus Christ de Nazareth ko ye ba mutu zo ko vina maite bandeko te ko funa tuna maman biso bien franchement oyebi maman wo chita pa mola abi oyebi na bravo il y a des choses hein donc yo pour la ça yo ma petit frère na mapango ngai
minga siko omoni elo ezali awa elo moza awa c'est-à-dire des escrocs mais malgré muninga siko na escroquerie. Papa mobile nanga c'est escroqué. Non maman. Non mobile nanga c'est escroqué. Malobalobi na sepe na ngote. Non. Gaël. Donc mon minga pour no yuk samba babuzo ba o. Maman Trifel. Papa soki bongo nga na ko tika biloko. Avant na zo biloko na tema na kende. Maman. Franchement. Maman Trifel, pardon. Soki vraiment yo ka so ba sana nzambe. Ngai je n'ai pas dit na mobile na yo. Na lobi ango kaka ya maloba na lobi na nga kaka. Je peux pas commencer à bana ko tutoyer mobile na yo. Non, je peux pas. Non, ça pourquoi? Yo li mobile na ngala ba biloko ba bêtise pour l'année. Azam Mbappé lokola nga lokola M soit des fois sur le nga tu peut-être nga ba ko nga quelque part. Je n'ai pas dit ça na lobby kaka pas ça. Je n'ai pas na titoyé na manima. En tout cas so moni parole na lobby est blessé, veuillez vraiment m'excuser. Papa pour nous makambo comme qui est bien te comme qui est mabe non mon ndé comme côté na vie privée na ngai tondeni. Na côté na vie privée na yote. Je crois Olimbisa ngai peut-être que vous allez étonner par rapport à ça. Tobengaki les messieurs et ceux qui nani sur les doux après c'est son numéro naé en tout cas Limbisa biso na moto to traiteur na likambo oyo yo nos amotions to kata likambo parce que les qui na yo avec qui peut m'barantel bo Limbisa biso beaucoup ça biso messieurs voilà rapidement Limbisa maman en tout cas pardon pardon maman na ngai pardon Limbisa bo Limbisi vraiment bo Limbisi maman na ngana sengi papa quand même t'es au kutani na ndako 1000 pardon. Bolimbisa na pardon. Beaucoup de sabisoé rapidement, mais c'est le deux beaucoup de sabisoé. Bote papa. Bote. Papa la ngai. Papa. Hein? Tu fais aussi une awa. Papa. Mano tu kuta na awa. Y a pas tout na Gaël. Gaël. Problème est à tourner. Papa la ngai. Papa. Oh. Papa la ngai. S'il vous plaît. Vous avez place au fan. Excusez papa, s'il te plaît. Après on s'en a moi sinanga place to sola awati. Bosola. Na ebioti na sona moi sinanga pardon. Ngapi na kanje peta za mo sinayo. Sikoyo. Omoni eza fin de l'année. Ta femme nous a parlé que vous avez fait plus ou moins déjà 3 ans que 4 ans. Alors ça fait quoi? Yana lobi boyo. Sikoyo tolingi neto sala émission. Le bela et là on est ça qui beau mais là pendant 4 ans wana moi ça a toujours na passé ça émission et ça la vérité non ça émission papa ngai est-ce qu'il y a un mabe vraiment écoute moi si na hoté pendant on va expliquer on va comprendre le cameroun ça ça papa ngai papa nazoka papa ngai s'il vous plaît naza na mosana nzambe oui et tu bengaki madame na yo parce que tu m'as peu solanaï papa y a patience sur azanango pendant 4 ans 3 ans et demi donc 4 ans na vie qui copinage mais ça m'a comme Congo hein papa yo bala à bientôt oui fatigué gawana bananga hein on devait autre que non manquer mais si vous fallait il m'a déjà belé a donné la zone comme on a vertige comme ça on a mis papa ngai yanga ngai voilà yango ngai na besoin c'est juste tout sur là parce que oui moi sinanga to sur là moi boye poani te ezaka juste non moi ça moi nani ubinga oh gars retire malobako uveno simbo no no be non ça nini on ça nini na ça on ça nini mama yomo au moins yomo qui va dire lobi question na bina simbo ndoto no beta yo o bana nini parce que simba tenga na ça yo telema au simba mais quand on t'a siko to za mobala solo en tout cas papa yo le biso problème tika soto gérer on na ndenge kimia papa problème gars on a problème boy maman pardon papa oui nanga yi juste to sola OK nazoko obina ya mama Congo oui yona eloko nini oyo okotala biso tosola bandeko pe bandeko o baola na biso oyo bino boza ba patient na vie au moins neti toza na papa na biso ça fait plus au moins 3 ans et demi ba okene na moi sine pendant 4 ans mais moi ça ozela toujours que mobile na ye akobala ye o bolingo pena ya solo je koboza na conseil o malamu ya couple o ya tout cas j'ai beaucoup aimé na couple o na CP na makasi en tout cas quelle patience et dans la méthode nini yo suis parce que moi ça en a
na ta patience pendant 4 ans, boke 4 ans. Tu n'as pas ça que solo. Ah, OK, bolingo solo. Oui, oui. Est-ce que vous dites que tu pas yo? Attends, qui était bébé. Alors c'est quoi? Tu peux passer au conseil à Makasi, hein? Tu peux passer au conseil à Makasi. Après, il y a pas un monsieur Zate. Papa, il est comme ça, il est là. Tu sais, on a pas problème. On a baksa. Baksa là. C'est ça, Batou. Oh, na bolo wa foranine. Tu oublies au moins sinon les ngawe autre paquet, tu l'accès bon. Oui, c'est ça, bolo solo, c'est ça mwana, c'est ça. Ça ga yango sili. Ibolinga solo munda ko va. Na ki pe yote, na yo. Na ka mwana to wana makula kisa yango. Elle kikuku wana o zaka na bidon na kantine pa ba na ula kisa yango. Non, na yana tona lega mo na mato spectacle ah otonde. Papa le dou. Oui. Ba bisi biso ke mo sona ko evanto minga bi ke oza na lupon ko ta ko gelos. On fina, on te finanga. OK, d'accord. Merci. D'accord, Natiki. Bon. Gaël, nous avons besoin de me caper loba rapidement. Loba de rapidement. Non, va Gaël. Kambo zanango. Pour te benga bisona ngana tiki ko loba. Yosko loba. Koli mutusko zela. Le dou. Mutusko yo moni penda. Mutu zela ah. Comment on fait? Mutu penda moi bien mutu yo moni yo sama kamboga. Mutu yo moni o ngana ndo to beto yeba ni bien. Yebi okola nanga. Na yebi kokola na. Na tu fo okola na pa pende yebi okola nanga. Ko ça special ngo ça sangati. Ko ça ba omoni ngai atala. Fait siko non panzo telomité et apona grande sœur. O tina memi makabo et apona yi. Omeni soka na biso mbaleka no ata moi tande ndo mina masanga ngo tshika ta. Lui ko sambusanga. Omoni ngo tshota po kufina. Wande kunanga. Wa mwa mkema molo ba webi yangote. Oki. Wa mwa mkema kasi. Ah. OK. So yebisa sino. Senge na ye. Senge na ye. Senge. Senge ni ge no senge problème. Hein? Donc moi sinon on na ronigele lambate. Senge o songo. O pesa senge. Senge ndeni. Ah. Parce que nga luka senge nga on kina na ngo sport o ikanga nga na tu no chaque jour senge on kina. Atuna na. O tunanga. Nedu, into zo senge nga. Yo moi sinanga naza quand même on a droit ya zo senge na sukola. Est-ce que na bolingo nyo stock na. On a droit zo senge yo kota na chambre nga te bon ko zo ngo ndenge ni. To me rater. Oh. Senge nga na ngo sport nga na na tennis sport ni pa na ote. Baby sikanga no to kuta na jamais. Gaël, j'ai dit que ça sera bien balé. Ah, j'étais. C'est comme baba. Gaël, banda de début. Na tu ne wana skongo la sani. Tala moi bilo no moi. O moi bilo no mike. Ah, eza ngo bilo mike tata. Mike yo que c'est dani. Ko ninga moi c'est qui c'est dani. Eh? E bilo mike. Nani nga mo c'est qui? Oh, nani nga mo c'est qui? Yo ko? Nga. Bona. Oh. Bona. OK, merci beaucoup. Je crois un problème est ali que bozo kenango epé nini. Papa c'est du Gaël mais si Gaël. Papa c'est doux. 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 Na moi eti e eza initi on a pu ah on a papa c'est doux. C'est là. C'est là papa c'est doux. Maman Trifel. Je crois qu'on a traité le Cameroun le plus vite possible. Papa c'est doux. Papa les doux. Papa les doux. OK, merci beaucoup. Est-ce que au kota langa boy papa les doux na bien matum tozo yokati ke na bien au kota langa boy et loko eza na coin ya lisu na yo wana eza pona nini est-ce que maramno toza ka faut yeba ngo obe na loko bobe le wana e bien ngona no te ali bo mutu no blo mo o est-ce que ese nini te na tuni loko eza na coin lisu na yo wana eze kwa nzoto eloko nzoto ngo e uti wapi e pas bakoko ti pas bakoko. Oui. Bakoko bacho yango. Parce que au sala accident comme ça va ko ndeni. Je peux montrer ça. Non, yo ngana tout le monde. Papa c'est doux. Non. Papa c'est doux. Papa c'est doux. Papa c'est doux. Papa c'est doux. Toi qui malembe. Oui.
nabi eloko yo oche eza bokoko nde ochango na lisu na yo e servi nini eloko wana e servi nini yo po yebi bien eloko wana e servi nini yo yebinga hein na biso yo yebinga o aventiller yo benga ventiller quoi so yo oyebi bien kete moi petone na tambola na ye c'est 100% na ngai yebi ata na 5 ayebi ata na 5 ya vie na ngai mais oyingo sanga siko ba fantir omoni nini point yo asala ngona na exemple bilo no etiza o asibisi ya obasi OK exemple parmi biloko oyo na nzoto na yo franchement oyo komokina ndenge mabe franchement papa c'est doux sans qu'il y a banane à madame nayo oui c'est ça mais oh c'est normal papa c'est doux quand même c'est normal non on a fait pas bobenga blesso wenga nini na plateau pour la bouche oui mais on a bêtise on a makambo luki gaï mais on a bêtise franchement est-ce que question ba o ba non c'est pas bon papa c'est doux na bolingwa Yesu Masia na kombo Yesu monde okotia oui moka ndo kotia ça veut dire na bolingwa Jésus obi bokoko menga na otombola Yesu ozana iloko mote na mayaka ozana kotonola pasteur s'il te plaît comment contrôler vie na ngai comment contrôler vie na nga non c'est merci ah yaka s'il te plaît, laisse-moi. Tu comprends de s'il te plaît, laisse-moi. Fanda. Ici, Bani, Fanda. Gaël, tu as le niveau pour la nini, Gaël, qu'on est exposé Vinanga Boé. Pour la nini, Gaël. Matrifel. Papa. Est-ce que vous avez un normal? Na diminué. Na komona na diminué. Genre ya mutu oyo na critiquer pété même à taoza chrétienté même au sambela kate nous comprendre déjà la personne quand un jeune a baké bokoko et puis sengle na yo na nyonso wana elobele loko monte on a raisonné bien, surtout dans le mamba singlé. Tant qu'on a sport, tout ça a été. Non, peut-être au on a été. Tout dans le sport. Aïe, bien qu'il y a ça sport. Singlé, on a. Na lukango tellement parce que na raso na okima. Et on est protégé vraiment ma casse. Na panza biloko na ndaku na tungisa kutu petit frère na ngai wana zana tuni na mama. Donc na luka yango na mona te otindeki yezo ebisanga ke sengle na ngai eza epa na ye donc moki na chair de poule ebiminga na nzoto ekomi opani na niveau nini na ndenge nini et en plus cicatrice oyo aza nango wana ye ebisanga ke asalaki accident na moto et tout parce que na tuna ye deux fois quand même langage ayebisanga mais lelo yo tuni alobi ke eza bokoko elekeli ngai so pe na raisonner bien et mon moi flou nous comme plus sanga passe. OK. Merci beaucoup, je crois ouais. Merci pour la moussalo sali mais tu dois passer à la délivrance. Je crois même il y a un à koki même pas le balikambo. Moni. Donc maintenant
raisonnement bon moto et ils ont lié. Vraiment. On va prier au Sambela. Vraiment. Yaya. Pour l'endroit, on va prier parce qu'ils ont normalité. Au final, pendant 3 ans et demi, à bientôt là, c'est 4 ans. Il place à Bimaraté. C'est-à-dire, on a quelque chose, c'est-à-dire aveuglé. Nous sommes au Yoka. Beaucoup de place, yo moni livré par célérité. Mais yo moni ka ke non balamoko au lupang, au ponipe. Est-ce qu'on a pas na chantier? On a talent. Donc bandaka alaksanga wana na mona pe bisika pa pesa mbongo na mona te alaksanga kaka espace na 3 jeunes garçons na mona ki. Donc si les l'honneur sanga ke commence na 3 niveaux. Mais ce que si li ndeto to aroyada kutana ba maman donc. Bon, en tout cas, c'est bien. Mon frère. Et là, on ne pas l'ingio. Oui, pourquoi on ne pas l'ingio? D'ailleurs, tout ça, on a passé. Na maman yo bima na bango. Yango pe nzamba sai ko ka pe passé. Na grande sœur na yo, moko propre. Donc, oh, il y a ça la kabatu. Oh, il y a ça la batu. Il y a un monde qui vient à wana. Ake musikate. Et c'est là que zongeli kaka yo moko. Mais, ils ont taille à repentance, on zama memio. Wakango la bino. Oh, ils sont là, luka, oh. Ils ont un esprit de mort. Ils ont tambola. Tam tabi bokoko. A insisté bokoko. Tam tabi c'est singa ganja bina ki. Donc, si grand train à tambola, grand train, c'est-à-dire à tambola, on a luké, toi, c'est doux. On va prier et puis na simana to yebana to landela makambo to sambeli nzambe to tiki liboto salobo konayo to sengi unité entre yana leki Seigneur de grâce musa ko salama pour que ndeko ya mwasi azonga pe ndeko mobali abima na kati ya makambo wana protection likona na bango dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom peuple de Dieu. Kolo apambola bino. Nzamba zongi la bino ya mingi le susu. Toza koya toujours pour na kosenga bino merci na bande konyo surtout baza ko zoter ko soutenir biso. Na kati na orphelinat na biso. Lola e bosa na bino te. To pusane juste pena na bino pona lisungi ya ko soutenir bana na biso na ba fête. Na kamo elamba kolata. Et toza aussi kaka na kati ya ko soutenir bana na biso na ba fête na ba minerval na bango et kobosa na te aussi toza na action o toza ko sala sunga veuve c'est-à-dire ozana elamba ozana liputa ozana mbongo o ko tuko sombela biso ata maputa sombela biso maputa sombela biso ba mapapa sombela biso ba kitambala po toza na besoin to la tisa aussi ba veuve mais bien aimé lola to ko kota yango na ko sala bolamu Bible lobi na naza kosunga veuve na naza kosunga orphelin azo sunga nzambe bolamo biso toza kosala yango eke sala ke soki yesu aye tokota lola mais bien aimé soutenir notre orphelinat soutenir ba veuve afin que nzambe pe akokanisela yo afin que nzambe pe abatela bana na yo afin que nzambe abatela pe o ezali vi na yo okoma pe mobange lola epambola bino nzambe yangono nzambe grâce abosala bino te bandeko nyonso to bozwilikanisa soutenir biso soutenir veuve soutenir orphelin veuve a fêté orphelin pas fêté ezali nzamba kozanga te kozongisela yo obozomona na belili eza baaction oyo tosalaka aussi na bafete kolesa baveuve kolesa aussi des orphelins que Dieu vous bénisse merci beaucoup.